Hein? Et puis vous souki bien été. Vous solo li pe malamu te. Bongo. Souka na ngo vous tchaka ka nzembo pour vous raisonner ma bé. Mais biso si ma ko solo là tellement ma solo ezala ki ya makambo kala na raisonnement moko. Me dit moi bato kala yi na place wana e beti ma solo e sengi ma disque ya kala ya tangu wana oyo muni batie nzembo boy basengi nzembo bolanda basengi nzembo siko nzembo basenga ki eza na nzembo ya mokili ni bale ba nzembo nzembo liposo lemba mama lemba lipo mama lemba siko babandi ko raisonner bato bana ya solo nzembo fo batiela kabisa yango po tokaneselaka bato bazalaki na ntango wana bato oyo bangaki basala nini bangaki basala élevage ya bangombe projet na bango batikali kokokisa yango te baki na projet ya kosala élevage ya bangombe bon ntango yo ozoraisonne sikoyo tata wana ngaka asala élevage ya bangombe molimo nini ekoyela yo élevage ntango tokoti masolo toyeboye na ntango wana sansire ye mbala moko baye kotia batabulei bazangaki banzembo batie balabala lari tosenga diske yango tosengi diske ya balabala lari balabala nzela kotuna te nani alekaki awa lobi mpo nzela eza ya yo te balabala ya leta moto nyonso asala nini aleka tobandi koraisonne mbala moko bato mosusu bakangaka na babalabala bakomisa ya bango bapusaka na mapango ya monene balabala esala nini ekonda raisonnement tala masolo tozalaki na tobandi koraisonne vie siko tobandi kokomba kaka na lere wana basalaki caisse d'épargne awawa cnci soki ekontinuaki eke censire ekontinue bagene mbele lelo bayebi kobomba mbongo mbele bayebi kobomba mbongo jeune ozwi mbongo okolula na yoki okolula te mpo ozoluka obongisa bomoi na yo ozotala age oza na 17 ans lelo 17 ans soki oloni nzete na ntango oza na 17 ans ntango okokisa 25 ans nzete akomi na mbula boye 8 ans alors na kati ya banzete na yo oloni yebisanga nzete nini onama eboti te nyonso eboti eske okozala na mbongo te mwana ya 8 ans abandi ekonomi abadobomba mbongo na ye obien na ntango osalaka na kompani mbongo ozwaka obombaka nsima ya 5 ans okozala mbongo ebele kaka me eloko ezobebisa bato feti oyo mondele atieli biso consommation ti ebomi na bandako ya mabala parce que mwasi aza koloba na mobali tikanga na banda na nga tikanga na penisa nzoto nabandi kozwa mopete na nga ya repo soki ndengene makambo na yo nyonso na bosani osomba lopango ata voiture bakondima mobali na mokili oyo na kapasite na ye akolatisa ya solo mpenza mobali asombela yo 50 super watts me bolalaka na bahotel nde bandima ye ou bien mobali atonga bandako asala baizine yo moko mwasi mpona mobali nini olingi asombela bawatts babijou bolalaka na bahotel na baflat bokendeke bapikinique ou bien mobali asalisa baizine olaka no tralala me mobali azosalisa baizine aluki bomoi na bino ezala bomoi ya bozwi boponi nini banengwa bopona mobali ya 50 super chaque fin du mois 3 super to 4 super me bolalaka na bahotel bokendeke na baflat bana na bino bobotelaka bango kaka na baflat na bahotel na banganda
na mobali oyo ya lobi lata tralala me lobi tozala malamu banengwa kana bino yango ya boza ngambo bopona bolingi nini toka Yesu bolingi nini soki bondingaka tralala penza bomi betela maboko eske basi pena bolingaka olata note me bomoye ezala malamu wana eza kaka motuna bino mpe batata bolingaka ke bozanga mbona bino mpe batata bolingaka ke bolata na bino te me bobongisa avenir ya bana na bino ezala malamu eza kaka motuna omela koko te oleka banganda te bino moko boyanolaka po mondela tieli bino mokili ya feti nde bongo ebele basosolaka misoni ya nzela te ata azopesa toli alobi kolinga te bomoino ezala na dépendance ya kolinga yango bomonaka na bamatanga ndeko akufi bato mosusu bomoni wana lelo ti azolela mpo maboko ekei maboko eke po yatiaka motema na yo wana siko lokola kei maboko esani oyoka kaka abete bwetu sala biso tokotikala ndenge moni bamosusu ntango kaka bazolela kuna nzoto bazolela aleki kote bana bazali buka lupango eza wana buka lupango tata na bino tolingi tomizwela ya yo te ya tata na bino kasi tosala nini tomizwela mpona kosala na moi eloko te falo ya kosenga buku ntango azalaki na bokolo keno yaya toleki tonoko mwana kasi mipesela buku na misimbelaka mpo mokolo kokufa nga nazwi lopango yo ozwi te lere ya azali me ntango ya zongi yo ye kozwa buku ya lopango ingeta bakoko tikelo buku ya lopango eske kozala na mapamboli te balongo ke tolinga mosala ya tata tolinga mosala ya tata moke na oyo bazosenga yo osala kokisa toye na mokili ya sika longo na mokili ya fete yaka na mokili ya mosala ebele na kati na biso boza na bibonga ya kokamba boza na bibonga me makasi na mosala yango eza basusu aza na kati ya mosala bango baza komisalela libanda likambo eza te me mosusu aza na kati ya mosala ya pemba kalunga azokende luka susu mosala na libanda eza sabotage soki oza nano na ebonga te ingeta me soki oza na ebonga keba kokanisa soki na esoni ya nzela mpe akendeki koluka mosala atika mosala oyo mbele sango bayindo toyebi yango mbele tozobundela mpe bayindo oyo bapesi yo soki osali yango omatisi yango omatisi bisengo no eza kaka place oyo bapesi yo mosala oka bapesi yo wana o bapesi basusu bakanisa esoni ya nzela motema mabe na ndako na ye balalaka nzala te nga nalali nzala te yo mpe soko olali nzala mpo osali te mosala bandongo bongo mpo osali te mosala bandongo soko osali yango okolala mpe nzala te mpo leso na nzela mpe autaki na kolala nzala bayebisaki atika mokili bongo
atiki musala mokili aye kosala musala ya bano kala te awa kaka le tokoma na kutika banengo bakoya na saki ya fufu bongo po ekende na ndako ya lesoni ya nzela yo place oza motembo ebebi soki nazwa saki ya fufu wana tokamela biso nyonso ekokoka baye nango mpo na lesoni ya nzela yo mpe lebonga na yo ozali representant ya lesoni ya nzela soki osali makasi mosala wana emata saki ya fufu mpe ekoya kuna bongo Ngunza Tanza azalia aye te nana komi te bolikambo te Ngunza Ngemba ye mpe na komi te bon ata Ngunza moko Congo Central azalia Ngunza Lutete ingeta bino ntango bokendeki na Congo Central kosala mosala ata mwa mbwenge bato ya Congo Central bapesaka te baza kopesa mbwenge ingeta mfu po tokabola lisanga mobimba to Ngunza ye Ngunza mema na ndako ezalaki mpo Ngunza mema na ndako bozolanda bongo différence nini na saki ya fufu awa esa te batie yo mokambi ya banengo kowela te obanda na kotala ote nyesoni ya nzila te yaki saki ya fufu nga mpe ndenge botie ndenge naza mokambi boyelanga saki ya fufu ese nga nazosenga basaki ya fufu nalobi mpo namonaka yango eyaka bongo namonaka mpe babido ya mafuta eye ndenge nalobaka te ndenge natele mboye boya na saki ya fufu boya na boye bino moko bamosusu bamoni chaussette toboki oyoki kaka ovandi boyeba nesoni ya nzila désormais chaussette tobokaka susu te batindi pake eye nasengi te mais mpo nazosala mosala ya yo mpe sala kolisa eza nango simple mpo pembaka lunga kofuta moto nyonso bosepela mosala esala nini ekola mpo biso nyonso tomona bolamu po toye kosala mokili ya nzala te toye kosala mokili ya bisengo toye kosala mokili ya malamu me mokili yango bisengo ekowuta te na baposhi ya baninga bisengo ekowuta na mosala na mosala kokende te omoni ndako ya ngani eza na kiti ya kitoko eza na nzungu ya kitoko yo obebisi motema ngai nayaka kotika bato ngai kutu ndenge naza boye ngai ye malchance ebanda na botama te nayebi kutu te soki bolandi mpo wana ya kokende kotala bandako ya bato boyokaka soki oyepane songi ya nzilo olobi tala kutu badiangi basango nayebisaka bino nde ese biso toa badiangi ese biso tobandeki na 59 te ese biso tozwaki soutien ya leta bongo sikoyo kokompare biso na bango kwana mpo nini ozosala comparaison wana biso tobandaki place tobandelaki tokokolisa place toza kokolisela mais yo nde ozosala te nde ozopesa mosala retard yo nde ozolinga kopesa na koyamba te nde ozoboma mosala nde wana komata na yo mpe ezowumela mpo lisanga ezoretarde komata retard ozopesa soki moto na moto alobi ajoue role na ye tata atikaki mbongo me mama lamba tata tiki mbongo ya kokoka te me na lopango toza na matembele ote matembele yindisaka michopo yo si obi ayebi te ingeka mikolo tole pondu mingi michopo eyindi lelo tokolia pondu te mbongo mpo osali te tata alobi buka kaka pondu na nini na lopango olingi te ozoswanisa tata eske tata nzala mpanda na ndenge bakiteleki nambu baswanaka tokokolia pondu ata 15 fois yo ndenge akaka changeaka yango baforme moni balongoke otala makambo atingaka batata mosusu
ebi ndenge toza boye ebi nga mikolo mokolo bakutika batata na banengwa na esepelaka nango mpenza te po mfumu ali kokotela batata mingi ke nga nakotelaka batata te nalobaka nde bomoi nalobaka bomoi yo ndenge asala exercice ya kochange pondu phase matembeli lobi olambaki ya kokali lelo olambi na mafuta lobi kotya mafuta te belekisa mwa pilipili na mwa mungu minga nalia matembeli baforme tele tina lelo ngane naliaka soki lobi basalaki bilolo boye ya nguba lelo susu ya nguba avant-hier ya nguba lelo ya nguba na mito omoni lelo bosala ndambu bolambi na nguba ndambu bobabuli moni sikoso na zwi ya bababula nasangisi na ya nini kote na kolekela siko lelo na tongo na kodejene kaka na oyo bababula kaka babula kaka monoko na libumu nde baza na problème eza misu te kasi me bino bolingi kaka bandako nyonso bazolia bien kolia bien ezali te kolia ngombe balongo ken mosala tata yaka kolukela yango mapamboli yaka kokomisa kombo oye na kilongo konyonga te osi otikaki ndako oye na kilongo masolo te bakokoyebisaka yo teke kosolola te kutya makelele te bakokoyebiso teke soki mateya esili moto akende kotelema libanda te moto nyonso azali libre bozoyoka me yeba te liberté no eza limité na volonté to elingi tata mokeli nzoto eza ya yo ntango olongolaki na ndako olobaki nini nakeki ndongo wapi na mongo kongo nde toyoka mateya lero mateya ozoyoka obongoli mateya jeton mpo na yo bakoko prépare mpena mateya ebele ya bato boye kaka mpo na yo moko jeton eloko te soki etuti place na yo bongisa batie liteya wana mpo yo bongisa mpo mpe bakalunga ntango apesi mapamboli apesi na bato nyonso epe alingi mapamboli wana esala mpe epai na yo elingi koloba so bakaboli nguba balobi bolona mpona eboka ebele yo kokalinga te yo kokalinga te moto arezonaka ke mateyo eza jeton mpo na nga akalingi nguba ekobota te mapamboli obimi libanda mpo nosala no analyse eza bambasi baza kuna bakotuna bazoleka bazosolola mpo bakenya mpe bakalinga bazoleka bakuti bino bozosolola bakotuna bozosala nini oyo bazopesa baninga bino bokozwa te soki mpe masolo bozosolola eza mabe ça dépend soki tanda esali mosusu wana mpo bambasi nyonso bayaka baza na bisengo bamosusu surtout na bapasi oyo bayindo bayoka boye mpe bazoyoka boye akobete ekoko ya zolo lobi kuna oyo nga nde naza boye makile bimanga lere nyonso nazo mpo anino ozwaka ngo mpo toevite nyonso ya mabe oye na kilongo zala concentre basengi nini balobi tosala sango na ndako basengi nini koyokana ya tata na ndembo tovanda nanu biso mibale tata na ndembo totya bilala kama wana na liboso yo ndembo mpo wana ezala nango mindondo te olongoli poso nango elongwaka nango na maboko ofongoli lesa nanu tata lesa ye oyo ya liboso bongo kama ngo ndenge ezalaka soko tyango boye olongoli mbuma kota liboso ngo soko tindiki yango ngambo evimbisi matamba soko te bo moto aza pembeni fo ayoka elengi ya kolia ozomona
Si vous avez un besoin de tata, vous avez besoin de tata. Bon, ce qui peut, ne pas m'assi, peut-être. Bana pe balinga ke sika tata talela ka to sika nengo alela. Bongo, tango ozolia, opesi mwana no kama, olesi tata kama. Est-ce que ça peut m'appeler tata pas qu'on laisse nengo? Mais ça les makate na banda. Hein? Pour ceux qui vont parler, on va discuter et pour makabagu à l'agneau. Bongo. Ndaku nyonso badisibitaka tango nyonso bazwanaka pe mabe tango nyonso. Et tango mabe, faut koyeba ke mabe eza bololo. Mabe eza bololo epezaka makasi liboso ya bolamu. Kozala ezaleli ya koswanisaka bato te. Kozala ezaleli ya kanda elekela yo te. Kozala ezaleli ya kolobaloba te. Balongoke. Balongoke. Meso nyanzila ayepo atangisa biso mokili ya sika, mokili ya musala kasi mokili ya feti te. Mokili ya feti te. Mundele abombi mokili ya musala epai na ye. Awa yebi biso mokili ya feti ya kolia na komela ya kolula na. Lokoso ezalaka na bato bazalaka na mesa kote bato balelaka. Bao bazalaka na kuna na makusa bazalaka lokoso te pamba te molambi nyonso azalaka motema ya kokita. Iza mobeko tata moke. Ata ozolamba presse, olobi okolamba fumbwa, balongo ke. Po bapaya baye okolamba fumbwa, ozi fumbwa no sokodi, oche na nzungu. Ozi nguba oche, ozi otuti tomate, oche, ozi matungulu kati oche. Allez, ozi misuni ochaki na mai, obuki buki, oche. Allez, oche kaka na moto boyeba, mbala moko baloli, allez, okitisi oye koche na sala. Il faut toka. Bongo, nguba fwe longo na sola mobeso. Bongo, soki ebimisi sola kobela, ndeke kuna kote bakolela. Bon, bato akolia, bango bakitsaka na bango motema te. Yango na mweli bayindo lokola basala keloko te lokoso eboko remarke na banda fainéant to fainéante nyonso aza motema mabe. Donc soko yibika ke ozalaka fainéant to fainéante otiaka motema kaka na baninga kuna miyebela yo moko ke oza motema mabe. Alors soko oza motema mabe okobanda kopikola kaka nini okozala frais ya bomoi na yo moko. Olingi bomoi no ezala malamu fungola motema yo moko. Sepela ozala moko kisiwa ya wayambo. Sepelaka etinda batindi yo eza nini balobi no sala nini. Neso nyanzila soki ayebisi bino longola poso nguba eza bolamu na yo. Eza ya yo. Eza ya yo. Pour la na yo pesa pour la monnaie sonyanzila. Le lot tozali awa. Tozobunda conférence. Ngala ko bino basina no kete. Nena ko lakisa bino lolenge oyo epesaka mapambo. Lolenge ya misala. Ba musu bazokende kotalisa makambo. Bazoyebisa bango basalela bino chance po bakoko na bino babinela bango. Ba mususu balingi bapesa bango ntsele. Ntsele. Balongoke! Ebilobi nazaki ya kosilika na makambo wana. Makasi penza. Nakendeki esika moko nake kokuta bachinois bazozwa mabanga awa na mboko. Carrière moko koto. Bachinois bazozwa mabanga espele. Bakolo mboka bazolala na ndaku ya banzete. Siko tangu na bandiko ya vutuka moko abenginga. Alors, mokonzi bazomema biso epai ya mutu moko mutu wana ayebisi tata na biso babongisa bachance ya tata na biso po bachance ya tata na biso
babebisaka yango totala raisonne nano sikoyo neti bato baza na mboka wana esika chinois azozwa mabanga chance na bango ebeba eza nini mpo mabele babotola bango yango bongo te mpo mabanga na bango bachinois bazozwa siko soki ezalaki bango baye balobi bon bachinois bino boye na bachine biso totie libanga biso 35%, bino bachinois 35%. 30% yango to banofuta batravailleur na taxe ya leta boyebisanga bakolo mboka na bakoza bapauvre sikoyo yo makambo olingo oyebisa bango ya chance ya bakoko na bango ya ntsele na bango ebunga ata opesi bango kodia po akende ozwa mosala banda kosala mosala na mosala kuna na kompani mosala nini na bando osala si abando oyiba chaque jour kasa kovivre na cope na salaire te bongo te. Alors mikolo nyonso yo mutu oza na chance osalaka bacope oriskaka soki patron te yo nde olobaka na bato ke vie wana aza na biloko depuis asalela biso singa namona baouverture mpo komi ambianceur mpo ozolaka chemise na tombi nde tumba ya solo oyo kopesa biso bolamu ya solo bolamu ya solo luka bozala malamu mwana na yo azala malamu yo tobunda na yo etumba ya mabele oyo bongo torekipere mabele po mwana na yo na mosuni aza mwana no na molimo azali mobundeli ya bayindo ayina likabo elikabo wana mpona esala mosala malamu ifo kobongisela ya environnement longola molimo no ya kotalaka boye longola molimo no ya koyimayima longola molimo no ya kozanga kotosa batindi yo mosala boye yo ozolinga kotosa te lelo balobi na bino mono ya lufidisi nzala panda nke molumu ene o sikoyo do bakosaki mais moko na moko awuta na mboka quelque part te sikoyo soki sikoyo lesoni ya nzila alobi ke kende na mboka na bino malala nyonso okolia na elanga oyo kende kolona nsima 5 ans yo okozala bokasi ya mosala oyo te soki oye kotekisa olingo olongo na poso ya nguba okotia combien 100 francs est-ce que eza mabe obanda kokabata 10 000 $? fo bomikaniselaka otene soni ya nzela ndenge aza nde mwana omoni azokosa bino asalaka na bachanse na bino afrendaka bachanse na bino ngai oyo ominakendi mabe pamba mpe koluka yango te parce que soki na osala na bachanse na bino bakotia kitunga wana te bongo mais soki otie kitunga elingi elongo oza na posa bato basala nini batya bosiko bato wana bazanga mbongo bazanga chance nde otieli bango kitunga il faut vous tuer raisonner place tokolakisa bino mayele ya bomoi bongo singa na loketo te kasi mayele ya bomoi soigne ndako tata moke oyendaki ndongo mokokisi wa yambo banengwa nde bovandi boye botali ngambo batata emati ti kuna botala soki botala nsima na bino eza vide kasko epai batata bamati na grade epai na bino eloko te soki baneni bakotondisa kuna banengwa ifo banengwa bosala mosala bokende kozwa banengwa na libanda basani batondisa mosala yango wana boloba te bato na kindongo bazoya te soki bato na kindongo bazoya te baoyo bozalaka na bango me na kisasa awa bato baza ebele bokende boteya bango boyebisa bango solo ya nkumuki mbango ntango bozolekisa ya kosololaka masolo ezangi ntina ye kutu ndenge azalaka wana ntango wana kamata teyela yango ndeko na yo moyindo ayeba sango ya lobiko balongo ke bongo ntango ozokanisa avenir ya bana na yo lobanga lelo na sami
nga basengaki nga nazala mokokisi metinda mongo kongo kuna ezowumela balobaki lelo tobongisa nzela balobaki lelo kutika batata na banengwa tata lelo ke musala te nengwa lelo okokende wende te biso nyonso wa mongoko tokende koyoka balongo ke balongo ke balongo ke biso tosepelaka toyokaki tokendeki na Congo Central bapesi biso kwanga kini 7 jours po balonaki yango balonaki manioko nde basali kwanga balongo ke mokonzi makambo bolobaka eza ya solo ngati epi napesaki kaka poso ya nguba namoni makambo na nge efungwami matonda soki lobi tokomona bavutuka bakomi kosala baizine ekasi bongo mpo bazotanga siku bavutuka baza na babilanga ya mbila ya malala bavutuka bateyaka soki buku ebimi kaka bayebi ke euti mpe mpaka mbala moko natanga mpe natangisa baninga tosolola na kati na yango meko kozala teke babuku ebima 2 ans 3 ans calendrier ebima 2 ans 3 ans te apres otunaka banani bazoboma mais sadio osombaki calendrier boyo okabeli baninga boyo banda tongo bovandi bato boni oteyi sango ya lobiko bayindo mpe bato boni osololi na bango mabe mabe soki bapasoli nguba bafongoli bakwanga bato bakokende kote poso ya nguba ezali na makasi ya kwanga to kote kwanga ezali na nguba kwanga na nguba me soki omoni moto ake kote poso ezali na makasi ya kwanga elingi koloba nini alingi azwa yango pakeko tia fimie na ye me soki ake kolukela kolia kuna akozwa nini akozwa eloko te me soki olingi olia esika kwanga na nguba botango bozwani misato mine boponi na bino kote ya kolamba pemba kadunga te mpona bosolola bobeneficie me bino boponi kote ya mabe ya ye kuna na molai na ye na mokuse na ye alingi koloba ye kutu teyeli ndenge eza kutu boye ye kaka na ba ye kutu alingi amimonisa kaka ye boza kote ya kwanga na nguba obie boza kote ya matiti ya nguba na makasa kwa tuko mokozwa nini okozwa nini bozala bakokisi mpe makandunga ayebi biso siku mindele babongi mpona siku baasiatike babongi mpona siku lelo tozali awa balongo ke biso bavutuka toyebaka boye na mateya toza na esika yango me mpona bayindo bazwi retard ebele il faut to amplifier misala rouge lelo pouvoir esi ekomi epa baasiatique depuis le 12 juin esika Trump bakutanaki na Kim Jong-un baobolandaki filme wana bomonaki Kim Jong-un abeti Trump na lipeka ayebisi okomi mwana moke makambo esili pesa bokonzi fiekei Asie azwi Afrique il faut se préparer bongo parce que mwana wana bakopekise lisusu te Asie akomi na niveau ya grande puissance
Et makambo ebele ezoleka na mboka na biso awawa bavutuka tosolola na bino makambo mingi ti tokotaka mosusu akoyi biso na nzela biso tobandaki kosepela na tata na bino me sikoyo tolemba ye po akoma na politike yo mpo ozwi lisolo yango ozoyana ntango oyo azala kosepela na biso ayaka nini sikoyo ezolakisaka azala kosepela azokosa po soki azalaki kosepela akokoma kosepela boyebi bongo soki ozala kosepela na lesoni ya nzila po azala kolakisa nani mpumuki mbangu na bakoko bongo osepelaka na lesoni ya nzila po ayebisaka bino ete mpumuki mbangu mobikisi na biso soki tolani mpumuki mbangu nde tokosala nini tokobika nde tokomona bolamu sikoyo maye mpumuki mbangu asakola bilaka mpumuki mbangu yo olingi yango te olingi mpe kondima yango te eske yo oza mpenza pour mpumuki mbangu te oza moyibi obombamaki oza mpe ndoki noni oui po koma oya boye na miso ya bato oloba te ngai mpenza na ndimaka mpumuki mbangu sikoyo bayebi soki mpumuki mbangu alobaka premier président akoumela te deuxième akoumela troisième akoumela te quatrième na tour na ye nde bayindo bakokoma na bonsomi yo boyi yango sikoyo oyo alobango ezanga eza mpumuki mbangu sikoyo ndenge nini okoki kondima mpumuki mbangu oboya makambo na ye ote ngai kutu nalingaka badiscussion wana te il faut yebisa ye discussion il faut discuter na ye il faut yebisa ye po ntango okende kolala abanda koraisonne yango balongo bakota na kati po azwa bososo bongo fo yebisa ye toza na eleko ya bonsomi ya biso bayindo epuis yo soko oyini kaka président Kabila na lelo oyeba koza motu ya baminde elokola bamindele fo baeshue yo mpe makambo no ekosimba te na lelo opposition po esalelaka makambo mpumuki mbangu soki okoti makambo ya mindele eloko te ozomona ata makambo ya bemba po bamosusu basepeli mpo ndeko na bango mongala makambo ati mongala ezali eza te ote bemba ndenge ayeba opposition elingi ezwa bokasi nini toza na likambo na bemba te c'est au contraire bandeko na ngai bakangaki bemba 10 ans na boloko sikoyo bango bakangi bemba 10 ans na français omoni anosala bino tala bosepela botanga na lingala na kikongo chiluba na swahili français eza monoko ya bozoba parce que logique normale ya bao basali mibeko konga natanga mibeko te bemba ekokaki te baakite ye lokola azalaki déjà condamné il faut balibere ye faut balibere mpo na nini banga baluka mokolo moko eza soit journée internationale de la paix ndenge bakosaka na bango balobi parce que ase comportaki malamu na prison mesure de grâce ye nde aprofite nango balibere ye mais koakite bemba eza kofaire condamné juge oyo akondanaki ye parce que oakite ye olobi aza innocent alors mandat d'arrêt provisoire ezwaka 10 ans te wana ekomi arrestation mpe incarcération arbitraire bongo omoni yango sikoyo alors bemba na ntango wana il faut réclamer droit ya liberté na ye ekosenga ye fo aya na congo asengi bolimbisi badirigeant congolais na ye bemba baporte sikoyo juge wana ya CPI plainte dommage intérêt fo badedommage bemba na l'état congolais po aza sénateur na biso mpe azali vice-président honoraire tala sikoyo bolingi boratie ebele ya mbongo boke na distraction ya opposition
ozomona nzoka bemba fo badedommage ye na bambongo tina suka na yango akosemba bambongo ebele parce que escroquerie mpe eza na kati bakosaki ye asala rebellion bango moto batekelaka ye munduki po akende kosala guerre na centre afrique nzoka bapiégeaka ye mpo bazwa bomengo ya tata na ye mais oui dossier eza molai mais soki oke kotanga na français obemba ete akite on a acquitté Bemba et va passer liberté provisoire. Le mandat d'arrêt à 10 ans. Hein? Le mandat d'arrêt provisoire il y a 10 ans. Hein? Pour la raison d'enquête, 10 ans. Ils ont daté. Donc ceux qui vont se souligner ça là, il y a opposition, les non aminés parce qu'il a commis pour le président Kabila. Et MLC, il y a que la partie, on a soutenir le président Kabila. Donc, on a une union, pour prophétie, pour qu'il y ait un lobby, bon, Mbongo yangwana l'État pas kosenga des dédommagements ceux qui l'État zinda mbongo biso pe to se retrouver kuna te bongo sikoyo bongo na mbongo bozoluka bapesa bino manduki bombomana opo kota na bokonzi mbongo bokelo bombele bana bango na to réclamer mbongo na biso to bongela wa to somela to salela babilanga na biso to tongela ba izine na banzela mbongo ni bino bodenge voilà omoni mayele soko za na mfumu kimbango kozala mayele soko za na mfumu kimbango te kozala zoba soko tala kaka demo libération na acquittement soko bozeli bateke Bemba bakokai kwa kite ye te faut ba libérer ye mais siko ba kite ye bino ba ba français kasi bo ba zoyo ko ba français. Est-ce que vous avez le droit? Vous avez le droit il y a kaka. Pendant la salle droite, dans la tanga de Kiboyindo, Tata zone micro, dans le bureau pour saler la droite, mandat d'arrêt provisoire 10 ans. Si le Bemba va quitter après 10 ans, est-ce qu'il fallait pas quitter ou il fallait pas libérer? En principe, il fallait pas libérer. Bon. Voilà. C'est le droit. Il fallait pas ça l'année. Pas libérer. Bon. Tata Toyo Kanaki Toya Kolobela Bongo. C'est bon. Si le Bemba va quitter, il y a si cool. En saladine. À fond. Il y a un peu de senga. International va dédommager. Bozolanda, si tu mboka oyo na MLC ba juriste bazali to bazaki. Omoni yango, même il y a avocat pour la défendre Bemba. Ayebi te que ndenge ba quitter client na ye, il fallait yambangu na RDC, alors que président Kabila en tout cas ndenge zaboye, tozoya tokosenga pardon na ba mindondo nekaka entre famille tokotala ngo après. Mais toye Bemba yawa sikoyo na yo l'État kolo mwana kwaza sénateur na biso azali vice-président honoraire ya biso sikoyo biso nyonso bakongolais na kati ya dossier wana président Kabila na gouvernement congolais plainte na CPI juge wana kwa samba Thomas sali 10 ans à ce qu'on a fait l'enquête pendant 10 ans il y a un mandat d'arrêt provisoire sikoyo soka kufela kina prison na masolo ezobetama ete ya CPI yambo bajuge baprononce jugement na bango ya acquittement baproposaki bango basigner papier CPI et dédommager bango kaka 10 millions mpona ntan wana soki bandimisi na babimisi bango dédommager combien? 10 millions $. 10 millions. Wana kwa ya kusema propagande. Omoni mayele mabe.
L'État congolais pendant 10 ans a zangi mutu. Hein? Injustement. Si vous voulez comprendre, le col a biso to solo la ki na mutu moko na poto na téléphone le col a balandela ndenge mona bazui de moko le babimi saka ba le bakabongo. Monyango kaka lukuta 10 millions Nebelambo 10 millions. Banangoke! Boyoki yango. Si vous voyez madame, bino en tant que conseiller juridique, hein? Vous savez droit. Côté ni ben bako pona. Tokoli kaete segeni pa pona côté ya l'État congolais, pas le président Kabila Bazali. Le quoi bango Bazali garant ya bon fonctionnement de l'institution, l'État congolais va saisir au pénal international pour nous dédommagement. Il y a sujet na bango congolais au Bakanaki injustement pendant 10 ans. Donc ceux qui bango bakozana boya et kosenga na bango ba pour quand il y a président Kabila. Matondo mingi bandongo ke. Bozolanda. Biso ko tumakamba de dédommagement wana toyoka kite. Siko toye na dédommagement wana kaka. Ndenge bango bandini balobi ke andima. Ceux qui font la biso, hein, des femmes qui avec réserve, assigné, hein, SR, Babi Misambo, Bongari Bisabango, si vous bondimi que Bokanga Kinga injustement, preuve Yangwana, comment vous dédommager un inculpé, un condamné, Bah dédommager à Kaye, que, bon, eh, t'as la macapépélé. Quatrième bongo bilaka kumukimbango kosa katata kumukimbango maboko penza kumukimbango akosaka Paloba yango etalanga nguza tata wao Omilia pasi fier ya kozala vutuka ko eza mayele eza bososoli ningisana mutu sala na fier ya kumikimbango ngana sukaki na ngana premier CO nakonaka na nga nzela malamu ya kovutuka tala bato docteur en droit ayebi te vraiment tata kolata vert noir eza na tina kende pelopesa bango toli tala na kumukimba tozwa mbongo teya tozoluka kotonga kindongo bemba pa ya kopia ndambwa metaka ya kopesa ndambwa matondo balongo ke ingeta ote mukusu aza anti-opposition. Tolingi batu ya mayele. Il faut s'opposer na oyo ba s'opposaka nango. Biso tosa l'opposition. Yoka opposition na biso. Balongo ke kotika kobomba mbongo na poto. Yoza ministre koto mwasi na bana na poto. Biso poto s'opposer nango. Mais quand on a mboka na kobongisa mboka, il faut tozala pour yango. Ozo péché mbisi ne bale. Ngando avandi ne sanga. Yo ozu mwasi na bana ocho pembe nyangando. Yo kangi mbisi oye kocha pembe nyangando. Yatala kambisi na mwasi na bana.
yo ozokende kozwaka mbisi ozoyaka na siko ngando soki abeti kala kilike ye mpa nyokwamaka po atambolaka na mai koluka mbisi me yo osali file mpo yo ozwaka no ya ebele oyo ya kotyaka si amoni ovrai client akopesa mbisi sikoyo soki abandi kolia mbisi soki olingi odifikite na yo na bana no boza na riske te ozomona po na kanda wana soki yo kimi na kese etangi mwasi na bana balongo ke olia na ngando yo mutu yo mutu balongo ke yango wana tozala mayele tozala mesengo mingi se tosepela na ntango tokokisaka etinda soki bapesi yo etinda kokisa eleko tozali eza eleko bayindo balamuka mayele oyo tozozwa mokolo na mokolo tyango na application te ya bandeko na yo lakisa bayindo eloko basengeli koyeba ndenge nini tosengeli kolongwa ya pasi oyo masolo eza ebele oyo mfumukusa teyaka biso ntango molai ngeta mpo na vandaka poso mobimba tanto 2 semaines nazwi bino te ma actualité eza mokolo na mokolo tala bayene ebola awa me ebola eza ya lokuta ebola eza lokuta bato wana baza mayele mabe mibale na ebola mpo bato wana baya boyeko omoni bazwi kaka kiselekisaka libulu bakokomedisa bato ata mitano babeli diare bakufi bazwi filme wana yango kaka babando osongelaka objectif na bango ezali nini sikoyo na équateur kuna bakuti mafuta na se ya banzete na équateur bakuti mafuta wana bakoki koutilize yango na place ya carburant mpona koevite pollution lokola bazolinga balongola guerre na este kota na équateur sikoyo bakokotisa baexpert soi-disant baexpert na bango na kote ya santé nzoka bamilitaire oyo baya koyekola terrain ntango bango bakomene guerre ya mibale bayebi ke mpo na bino bokasi na bino eza ntango boliaka banyama wana ya zamba bazopakisa bino bokasi nde sikoyo balobi kolia nyama ya zamba te sikoyo koremplace nini lipoli na bango ezowuta na poto moni epo bakoma na liberté ya kokota ifo bakosa ke maladi ekoti kuna alebaki na bango basali nini aloba ONG bakobimisa bambongo ebele ono toyeko ede bato wana kaka filme botala kaka filme ya ebola oyo bazolakisa bokomona eza kaka yango ya kala bazozongisaka yakutunga sepela utana biloko na bango balongo ke po soki baprovoke guerre te médecins sans frontières eza na existence te croix rouge ekosala te au commissariat pour les réfugiés ekosala te programme alimentaire mondial ekosala te bozomona biloko wana mpona efonctionne biloko wana tala bamboka nyonso ya mokili ebimisaka mbongo na biloko na organisme wana ya Nations Unies eza baorganisme ya mafia baza kosenrichir na yango moni l'état congolais mikolo elekaki ya balobi 5000 déplacés babitata tika pesa chiffre normal omoni po lere bakosala bongo bakotisi bamilitaire ono bato bakei na Angola mpo bakotisa bamateriel ya guerre awa ono barefugie wana bazwi barefugie wana bake formation militaire mpo baarme bango lobi mpo baya na mandoki awa parce que sikoyo bazoprepare bitumba mpo na bango balingi guerre ebino mpe fo boprepare morale na bino na guerre ah oui parce que lobi na lobi occident na orient bakowela afrique olamuki na ntongo fosalaka physique tokotikela bango mabele na biso lisusu
balongo ke yango wana tokosenga nguya ya pembaka oyo nyonso akozala koyokana na mindele po abebisa Afrique alakami mabe mpe akoyoka soni kaka oyo akozala elongo na bayeba kobundela Afrique nde akopambwama mpe akolonga na balolenge nyonso yango wana biso bavutuka tokotelema mpona kosala mosala ya mpembaka nga na kozala mokokisi wa yambo nga na kozala na yango wana esengo na yo mokokisi ekomi ngongano yemba ekomi ngonga ya mosala boye sala basengi okokisa boye bapesi yo ebonga sala na ebonga wana bapesi yango moninga kowela yango te ya yo te ya ye elongi na ye na nzoto na ye na lolenge ya esaleli na ye nde yango azweli ebonga wana yo mpe zela ya lelo oza nanu mobongisi bakiti bongisaka bakiti bongo eza mpona kombola bongo yo mpe zumbuluke ozobukaka bakiti keba meme nzala eleki kosala erreur te oteka kiti ya mpembaka eloko ya mpembaka lunga meme ya moninga na yo so bokutani na moninga na kilongo koyiba lipapa nete koyiba parei nete biso nyonso tozali omwene tokoti boye na biso bato na biloko na biso toza ya nani soko ozwi lipapa moninga lipapa ya nani ozwi apare ya moninga ya nani ya pembaka lunga oya koloba nakendeki na kindongo ya siko awa na kindongo muyibi akoza motongi akoza soki oswani ndenge ozosolola boye ozokana soki tosisi masolo kende oswani okoswana na nani na mutu ya pembaka ndeko wana eske elongo bani keba o biso tokende kopandela na biso kuna po tokende kolia na biso turubi mateya esili mateya esilaka te ndenge tokotaka ebandaka ndenge tozokota kovanda na bibonga eza mateya mobimba banzembo eza mateya mateya yango moko eza mateya koleka kotya lisungi eza mateya kozala na molongo kobeta mbonda ti ndenge tobimaka libanda nyonso eza mateya obimaki libanda oke kosala nini soki oke kotelema owumeli ozolakisa baninga bayaka mpe libanda basalaka nini soki oke kuna ole otondi apres oluki olala ozolakisa baninga basalaka nini bongo toyeba nyonso ozosala eza liteya yango na yo moko mpona ngambo ya liteya nini olingi balongo ke yango wana biso bana mokimbanga tokozala nesengo ya kozala bakokisi alors ndako na nga ezala na si na bali ezala na bali te naza na ndako ya baboti na biso na baboti ndako na biso ezali ndako ya pembaka bobanga bilili ya bandongo bobanga ngo na bandako botosa na evangeli na bino ya mokolo na mokolo yebaka moningo oza na ye moningo apembaka no boyebanaki apembaka no ata soki bobotamaki na ye meme mwana oyo oboti soki si bokotaki na message bino mibale boza na kati ya mpembaka oyo koloba na bangunza na bavutuka tolingi siko bopesa biso bato bolakisa biso lolenge bozosala po biso siko bokila mondele tolenge yango tatokola kaka kotala epa na bino te po totindaka bino yango wana siko soko okokisaka te po nyonso bamona kaka biso te nyonso fo bamona biso na kati ya biso nyonso bongo po lelo nga na okende esika banani bamagistrat na bajuge bazalaka te kasi oyo ya biso nde akosala nini ye nde akende loba kuna soki akuti
mutu moko ya MLC asala pe droit so ba oui bemba zo yango d'ailleurs pouvoir azo banga ya ko elise ndeko bongo droit ngoyo sala to bosani yango ya ne bisaka yo vutuka yo moko to sala kino droit na université bongo to sala kino droit na université est-ce que sénateur Bemba et bonga kiba ko ba kité beba ba libéré yo moko to qu'est-ce que to solo na mona singi à côté. Mon yango, malongo ke, yango wana, na kati ya movutuka, mbeba ezali te. Bongo, posango ya kumuki mbango yebi biso, batu bazokende boye, biso tozosala nini? Toboyi makelele ya feti, kasi tolingi motoki ya mosala. Azosala fete mayele mabe yepai ne azosala epai no atieli yo fete binaka champion mabina champion kolata champion basi champion mibali ye kuna vandi tranquille na libota na ye atie fete na Afrique. Alors biso pe tokozongisile mikoleko ya fete biso pe para biso tokoti na mokili ya mosala kanisa somba malala lia na bana na yo nelekolo mpona koevite masebe elanga monoko apana epasuka te tata mokeli asi abimisi malala sorte nyonso ndenge ozowuta mosala ndenge ndenge oke wenze sachet ya malala tata memela bana malala newa tikala kosombela tata malala tata ye akuti malala na biloko botyelaki ye na pembeni ye pa ye na oyo ya ye nengo kamati ozopesa tata ye pa zwi tata akomi kombo nengo afungolaki ndambo kote mosusu kombo azolakisa bana baza pembeni bazotala papa na bango balesaka ye lilala na mama na bango balakakalela mama bana nalingaka mpenza vanda na bana mpe bazosala nini ingeta lilala pangusa nanu tata na bino kuna na mandefu mwana yo pangula wape tata bana nanga bopangwa mwasi nanga yopa mobali nanga opa tata na biso opa bongo ndako bo mateo ya koyoka posa okokisa motema kobomba tosukeli wana maboko makasi balongoke alelo bubamu buya pemba kalungae buya lesonga nzilae solo tatani kwa baso touti koyoka ya motuya oyo pemba kalunga balengelaki mpona biso na mokolo mwa lelo na nzela ya molobe na bango na nzeki komesonya nzila solo motei batei biso na nkota oyo biso banso toyokaka mpe tosimaka malamu nde esengo ntango tozalaka bakokisi mpe sepela ntango ekokisaka bitinda ya tata mokeli nde toyeba ete na kopesa na koyamba nde ekokisaka moko kati na biso totala ezali na biso mpe na bivuka soki ya solo kopesa mpe koyamba ezalaka mai esonga nzela bakitela biso na nzela banguza toyambaka ngo na motema moko biso na basivuka na biso tokoma bongo bantango spécial kinyoni spécial na milula boyangi mbasi nde tata ndengwa ya motu ezali soki mateya boye ezokita na tini ete tobongisa bongo bizale na biso balongoke alelo bubamu buya bangunza na biso
solo bandeko nanga mateya boye soki na religion africaine te epa lisunga nzila na bangunga tokoyokela ngo lisusu wapi nde tata ndenge atobete lesunga nzila maboko makasi. Maboko makasi eki esengo na obutika eloko oyo esengo na obutika zala na esengo zalaki ya beta tolo pamba te tozala na esengo ya nzila biso nde babutika tokokumbasango oyo mokili mobimba biso nde tokotalisa mokili mobimba zalaki ya kasi ya motuya tokitalaka na bisinga nyonso baofisela biso tosenga mboka tulendo. Isande, Nzi, Ke, Lu,